Papa chéri a aidé à Kangaï, a Kinde la Kangaï, moi et Loko, et pas à Roger Ngan. Il a tout ça pour la boy. Gaï, donc, n'a émis sur le tambour la terre comme il aussi est Kangaï. C'est vrai ça. Nana le bin a yo ke Gaï na boudé fiston saï. Nani, est-ce que na comment na sing pepe ngamoko? Hein? Na comment kinga moko? Fiso saï ya meminga ikuna sing pepe. Chaka Kongo yeyo. Ata butu e umeli na bomo inangai. Tongo ebonango kotana. Na misa bomoto na zomona te bilaka na yo. Na teli yo motema ye. Olobaki na kozala mokila te na kozala moto Ige la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote Sensi Nganda taba Fene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde na ninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci si tu es où mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a
Chris Watanabe Boss là. Bonjour tous chers internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, le news c'est Babango avec Yves, Ipan, tous ceux qui des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Compromo TV avec le boss américain Rafungin de Bossada. C'est merci à toi, c'est Dacidic, le chef des sorcières, et Bamote Belin avait la Dominique qui est ça pour son Sarata vraiment à Londres, et puis on a moni levé Jimmy Dilanto de la parrain à Katia Parigo, et pourquoi pas aussi à toi, le procès de Ndombasi, Bamote Belin, Ndekonanga Kati, Jamoluma, il était sorti de Bruxelles, John Lubila, Exébélé, et c'est dit qu'un temps, Roda, avait mené Français de France, na moni Pembe Niwana, Ndekonanga Kati aussi, et Papa na Riben. Chris était mon futur et sans oublier José Baïla JB Service, agence Assir, agence pas comme les autres, et pourquoi pas aussi à ma maman préférée, donc maman Mélise Monté m'a tous peuplé l'embêté maman Likelema et Billy Vumuka Fondation tout son bavé na orphelin, et pourquoi pas n'a pas de moi en mon cas à cancel le veuve parfait on a tout kaba on chukon les chapeaux de Genève. Voilà tout ça qui est fort. Il y a Kuluka ndekona biso Kokodio Kongo par rapport il y a dire naye, et il y a ndekona biso Chaka Kongo aussi, il y a Fiston Saïsaï et Papa Chéri a Kanisaki dans Kopesa Kokodio comment quelque chose pour nous soutenir, mais Toyibi va dire oui le Bamaki c'est ça qui est fort. Au Kitana Chaka Kongo on a parcelle familiale et pas wapi ndekona biso à Résidaka Kokodio ko tokomona comment à Koloba par rapport à Papa Chéri Jibempiana, aussi par rapport à Saïsaï, par rapport à Chaka Kongo. La ligne totale à l'image de Bissoni surtout ensemble, et ça la plaisir. Nous avons Guillaume Tissoka, le président de tout le Congo des États-Unis, et à Otala Bisson, nous avons aussi Mingi, Yuyebi. Avec toi, Massouleza, toujours Kitoko et Kibumba, IHP Media, suivons ensemble si nous sommes en connexion avec toi. C'est Dacidic, le chef des sorcières. C'est parti. Moi, je Dominique Moussakata à Londres. Dominique Kele, Olympio, impresseur de Kondo, et que pose Kondo Mbassi. Olembaraté. Mission Noka, BBC Noka, Olembaraté. Maman Cotine Reine, merci vraiment. Et dans la Kitoko, Maman Cotine Reine. Oyo, de chez Kabana, ya. Impresseur Kondo Mbassi, merci en tout cas. Kokozo la Fumant pour tout. Maman Cotine Reine, en tout cas, merci. Maman Lydie Manjorane, merci. Que na bossa na kaote Sandra Bumba Ale Bumba merci na conseil puis de Lausanne vraiment émission lelo ba comprendre maman va la transfert vraiment maman va la transfert tout cas merci na conseil pour sanga maman na biso Bédict Ligue des Stars le sambo na yo passer Gilles Max Massia Amouli Mabassa to yé pa Kokodio passer tout ça émission il y a de la rité parce que là j'étais contre l'émission na comment moi sona tout na Kokodio ko Boma to na Kokodio ko so ka tout na di Boma tout na Kokodoko parce que bande ko la biso moni Yves asala ka émission moko objectif dikama Kokodoko to demanda que na Yves et pan amoni comment on a souffert ti le Kokodoko les ngala les comment filtrer pour comment Kokodoko na ko fier na nzoto na ngai parce que le Kokodoko za santé zongi amour va bien moral mémoire ko zo malembe vraiment que content to yaki avant-hier balwa ki lo ba kendaki na CNPP ko sala contrôle bon mona oh yakoko JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? La bureau. Ngane Mukolo agence José Baïla, agence César Bazen à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ningamon na yaka pona kabula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, mundo mukirite. Soda pour nous t'attirer collier. Ba refoulé yo et puis collier on a déjà signé JB Service. Ba les sa pote on est au tile lo. Et ça on va dire ça simple. Station Saint-Thérèse na sima nango okomona JB Service. Zerana. Quelle manière ba c'est carte mémoire. Oui ziga. Igera coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Ig la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain,
Mais attendez, 2 minutes. Bogard, vous allez voir. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Impresseur qu'on me fanda nanga pembeni yo na de banini lote. Mais mandimité ya prince moni kokodio yeyo. Kokodio ko jamais akowanga na passe to mona ayebi. Mais ngaza contre na bato ça c'est pas ça l'interview. nayebi te image yango nano nani amemi image na ngai kuna bateka image na ngai balakisa ngai ke ngai nakomi kolia na fulu na beli liboma kutu na kufi même balobi jibe mpiana bia ede ebele jibe mpiana alobaki bibi kapinga be jibe mpiana pesi mbongo wani mela jibe mpiana nango nalobi lakisa numéro na la sana tamso kosa no jibe mpiana pesi la papa chéri comme yango voilà ye azangai nakowanga na ete papa chéri aidaka ngai atindelaka ngai mwa eloko epai ya Roger Nganda mais si obenga Jesus nazobenga ye mais ezoleka te comme aza na numéro na ngai te po yamba eza pasi bango bazali soki aza na numéro na yo te po yamba yo eza pasi donc il faut appareil kaka atindela sur le moko te en tout cas mikolo eloko te porte kangami oya koko yo sikoyo balobi ki obeli boma ebi ke bato basiliki na porte mama bala transfert asiliki mabe mama Brigitte bita nani nganda fata ndende basiliki ebi me koma koko dioko albeka obeli boma yo nde okendaka na poto wana yo chaque Congo yo nde président ya bacomédien yo nde bakotuna yo ke balobi ke osieta kosieta donc nalakisa nanu kosieta ngo nayebi te ngai nazotambola boye ngai donc nayebi so kotambola te nakomi kosieta ngai c'est vrai ça mais ngai nabeli naboyi te nani yo belaka te mudabelaka te ate ndenge okomi libumu munene ebotama boye omoni bana poto vraiment que oyo ça c'est un grand artiste vraiment que sanga pasi on a moni mikanda moni kazo continuer contrôle kaka na tala chaka na ngai voilà rendez-vous Chimat Kalenge na CPP ko continuer ko ça ba bato yo à partir de en danger tu peux avoir un contact on a beaucoup aider ko tout les baete comme sous psychiatrie et c'est la guité. Il faut compter les soins, mais déjà mémoire et mozong en tout cas vraiment tous les 5 minutes parce que kokodio pour comme fierté na ngai so mta tu mbanga bo sakate ngana tata kokodio ko yeyi pour soutenir tale que ça passe azana numéro téléphone te ana appareil te en tout cas tambo benga ngabo te mbonga appareil pour que bana bazo classe bana bazo songa les 3 wa rentrée scolaire ça les 3 bana se bazo ngine oya yo bazo bazonga mais
En tout cas, na mingi te. Yo ndeko no yango. Voilà. Ndeko no yango. Mais moi c'est moi ça de le bako kumisa ki to azap. Akima ba akima na ye. Akima te. D'ailleurs, il fallait beaucoup de nani Gisèle Malonda, oui. Azap. Azali. Voilà. Moi Gisèle Malonda. Vraiment ne bomoni boya en tout cas vous êtes polémique Kokodioco asa maladie. Hein, Korodio en tout cas, Abelaki, hein? Nabelaki. Voilà, à comprendre Belaki. Si vous maladie, c'est une Belakate. La Belakate. Voilà. Comme la coutouti, faut pas ce qui malade en lesquels il y a au Koufi. Bah, ministre, bah, ça, Robela. Voilà. Ministre, Azangambongo. Azangambongo, un président, Koutoua, Robela. Président Azangambongo, son bakis. Voilà. Maman France Band. Au roman, moi, ça qui c'est une mot. Maman France Band. Maman Françoise Band. Florence Bandou. Florence. Ati nombongo appareil. Appareil. Tindelanga appareil. Et bien chaka Congo. Ati le koma pana. Ekoya. Ekoya. Nani chaka liango. Tekoya bango. Yato wanto bunda te akona. Biso bunda kana yako. Na ko soyo mindo. Na so mindo matoi na wo seno. Ndombasi. BBC non en tout cas. Vous lui dire quelque chose dans la classe vraiment uniforme, appareil à téléphone, conflit au Kokodio hier azawa ayebi aza très reconnaissant vers Ngandenga Belaki. Mais il y a Kokoto ça peut ma question mais comment il kobo ça na bateau basunga ki on a passé lokola ndoko na biso tchaka Congo aussi sai bateau ba idaki yo pour que ozala en bonne santé. Nanya lobi na yo ke ngai na boudé fisto sai. Nani, est-ce que na koma kina 5 pepe ngamoko? Hein? Na koma kinga moko? Fiso sai ya meminga ikuna 5 pepe. Chaka Congo yeyo. Bangonde ba sauver ngai. Mais na ebité na solo bayango. Soki ba salisa kingai. Balobi ke liboko ya droite, soko pesi ya gauche et bomba. Et le bas et le côté. C'est très important le lobby. Kokodio comme on comprend mémoire comme zonga. Kokodio jamais à cause d'inga envers les fils ça. Jamais aux inga pas inga chaka konga yebike. Mais ils ont une mission. Non, mais émission wana batuana bazo tout la kokodio kanenga mabe. Batu ne mutadi bomba. Et ça yo mutadi bomba. Mais yo te. Yo te chaka Congo ngaza liboma. Mais bien monsieur Zali répondre obi que bateki image na yo chaka ndeko na biso Kokodioko. Mais image wana oyo le kanga poto partout ngaza na bana ebele tala bana famille Bukasa oyo honorable Bukasa. Bazana bana ebele au moins 22 enfants na poto kuna na Italie, na Londres, na Bruxelles, partout na Australie, na Hollande. Nazana bana baza ko tindela ngai mikanda awa bako tuna papa leki obeli liboma ndenge nini okomi kolena ku ezotinda na posa na lela bana la raté yo la boy papa obeli liboma pole nini na bité na beli liboma te ezaki maladi mutu sobelaka mais oyo bakomi ko pansaka isango ke Kokodio ko obeli liboma akomi ko kufi boko tuse bambongo pona ye boye mawa mingi te ya koko kolela te ya koko nazana bana poto bomoni déjà que l'image c'est émouvant vraiment que Kokodio en tout cas zo continuer ba soin ba kisi sur ba moyen merci à toi remercier madame la poto en tout cas ba lingue trop nanu na ko remercier nanu déjà na ngai Ernest Kabila. En tout cas, vraiment merci, vraiment. Merci. DGA RTNC, merci mingi. Bana poto, bote na bino ebele, na bosse na bino te, koseka théâtre et bandi lelo te. Ebele ya ba fiction bandi kosa théâtre, bazu groupe na biso. Les gamins de Chikapa. Les gamins de Chikapa. Bali parti bango na baza kuna. Li parti mbote na yo ba mabele, ba bombe. Koko den zombo, Zamulayi. Chaka na kei. Voilà. Et voilà. Voilà. Oui. Tozongeli yo. Oui, Yves, Mondi yo kine ya kokolobi.
lecture nini osala papa ya badire ya Koko pe bato mosusu balobi mais pourquoi bozolekisa ya Koko na batele par rapport ya makambo ezoleka na kati ya vie na ye bino tout boyebi pourquoi bozolinga kolekisa kaka na batele? Non, je crois que si n'était pas la télé, vraiment Dominique Mamoussala à Londres, Ayebi, peut-être qu'on Dombasi, Mission Noka, BBC Noka, Ayebi, ah, mais la commune a Beauvais, vraiment, merci à souhaiter au Salaki, que Ngana Bossa n'a raté, partout, Ida Kibiso, maman, Clotilde Narène, maman Lili Manjouangani, bon de l'Uzeidio, merci vraiment que les locaux, malgré bon, comprendre que moi, puis moi nini na nous vraiment rétablir très bien mais petit à petit ya moki ni malembe mais moi ngaza contre na moi ce bibika pinga en tout cas façon tundaki kodoko tango vous comprenez parce que lelo azo reconnaître net mutanangwaki azo batendenga azibusa zalaki le Sandra Bumba en tout cas parce que midela ki mingi trop aller bombo bolbal ba koko na ba preston ba ali so ba ki mingi non na kosenga na bande ko na biso même émission ya bibika pingana ba commentaire pour comprendre vraiment na remercier nous batale émission na que Kokodio ko vous allez gratter envers biso mais sauf ba question zo tuna kana ndenga mabe monde ya musutu batule de chako muyibi na répondre na ba ne mabe kakati et puis na yibi na ngate na répondre mabe ndenge Kokodio ko bela ki di boma non et ça ira passe à ça d'ici à comment recouvrir déjà ba capacité na en tout cas vraiment que merci Kokodio en tout cas beaucoup de sunanga vraiment que yabi azangi numéro de téléphone azangi bana information en classe 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 ou 00243 992 30 43 40 00243 992 30 43 40 c'est moi le Tumba moi parle le Tumba c'est en tout cas merci la conseil pour ça en tout cas Yves je crois bateau édifier bateau Kokodio ko faut soutenir c'est un grand artiste même là c'est une famille naé papa Bukasa c'est un grand bateau bakena table ronde na Lumumba ame Lumumba mais il faut ça makasi pour ça émission na papa Bukasa oyeba valeur niveau oyeba et pas Kokodio famille Kokodio ko na remercier ba papi ba ndeko ba noko papa leki ne papi vraiment que merci na ba ndeko la base en tout cas merci et alors zo que ndeko Kokodio to mais surtout que la fête pas c'est il faut jouer na fête Vamos que les retours de Kokodio vraiment que na ke vraiment nina mais tokido bana no mo muke aussi tchaka Congo dossier ni neza na maboko no pour l'instant parce que yo makambezo na raté dossier à papa Brazos vraiment c'est malheureux papa ou abeda nzemba guitare indépendance il va autant bien nga moto wuti mambo ba comédien ba kangi na Zambie munanga za pembeni ya artiste so bati ba ki niveau na nga valeur mais ba yebina bango mais motema be ngai na kolimba ba musanza ma pisinga en tout cas vraiment c'est diaspora ne beaucoup bisanga so beaucoup bisanga propre en tout cas maman Cosine Reine merci maman Lidi Manjouangani vraiment na reine bon nous aider ça imokili Kokodio ko yei asanga pareil asanga mbongo ba même moi wani oba ba do soutenir Kokodio ko pour soutenir le contact ko benga to ko yana if pas na caméra de film tala maman nani atindaki 20 atit ande bon nous on en direct vraiment que na role en tout cas et c'est un plaisir on a Kokodio ko kaka yo sokela sana na ba kufa mais non mais papa Brazos bo sunga été seconde la sala ni ngala nzambe te vraiment que il pas lobana papa Dominique Mamoussala à Londres allez ba bisote bo konde ko soutenir ba orphelin ba veillard PDG il pas il faut appeler ça numéro PDG de boss Jacques Sabonouka, boss Sabonouka, les boss Jacques Sabonouka en tout cas na États-Unis en tout cas merci na soutien na yo na mona rapena ni maman na biso papa na biso Ibrahim Lingo faisait ba congolais na Kenya oui na Kenya je crois na Kenya il est vraiment bazar avec Gilles Nsana le producteur le plus beau de la diaspora parce que papa la biso Ibrahim Lingo a postulé pour voter en tout cas merci vraiment c'est vraiment que même ba propose to benga bata famille luba on maman leki la biso maman leki wana maman leki beso monde maman leki yeyo o de bonne passe yeyo fana que maman leki mona passe pour la biso Kokodio to tamboli na mama oyo to comme famille tout comme question ko yive maman nino koloba par rapport ya ba dire zolo ba malisusu pona ndeko na yo Kokodio et balobi famille boza ensemble toujours mais libanda bandeko musu bazo misa moma solo ya ndungu pona ndeko na biso Kokodio babi jusqu'à maintenant manjo tezaka ma bien te bino boloba nini bato bovanda na ye puis bozala na ye d'état sata ko nungu susu eza ya nini papa ke basunga kaete biso kimaye
kabeli liboma kokodioko yeyo ngai yayo kokodioko abeli liboma komi kolia na fulu kutu kokodioko kufi bakotise bambongo bana poto nyonso bakotise bambongo po basunga kokodioko qui abiki bien te quoi ndenge bason ke bateki ba image wana kokodioko kutu akufi bosalisa ye bokotise bambongo ba makambo ebele mais bambongo ngo namona yango te makatala yo lobana momuke bon nanga po nangai papa namoni ke asa zongi normal akomi bien po anini akomi bien ngana vandi awa na landela kaye akomi bien akomi ko bima ake musala ko se présenter na musala azongi akomi lemso ake alongo ake tongo azongi pokwa mais na ndenge azalaki ekoma change mais asu ndenge azalaki ça zongi normal mina mpona ignorance oyo bato bazosala mpona tiaka Congo na ndeko na biso fiston saisai okoloba nini parce que bato balobi bango nde balia ye bosundola ye balengo nde balia mbongo na ye na baimage ya koteka bavideo na ye ere mo ye moko mpe ya koko banda ekoloba ngo na bemission mosusu sikoyo nani alobi bongo ye moko ere mo na bemission mosusu ye moko ya koko wana nga nayebi te kana yebi yango te ya koloba ke balie mbongo basali boye wana nde nayebi te mais na ndenga nayebi kaka sa ayoka bien ayoka na ye bien balobi ye bateki image ndenge auti koloba ye moko parce que omona bato yango bali na lisungi yango kokodioko basungi yo bota bato ya poto fulani loba nde tour a liboso wanga nayebi tour a liboso baza kobenga maage zizel tour a liboso nde nayebi kasi ya tour oyo nayebi yango te voilà iluba na bandeko baotala biso et puis na tiaka Congo na fiso oyebisa bango nini message nini opesa bango napesi bango ka message ke papa kokodioko asa azongi normal aza malamu akendaka na ye kondima mosala na akendaka na ye na RTNC akendaka banda ntongo te azongaka pokwa akendaka kondima présent kuna nde eloko ngai nayebi yango wana e mpona jibe mpiana papa chéri okoloba nini parce que babi mpe mikolo ye moto akosoutenir ye mwa makasi nayebi yango te wana ngai nayebi yango te nonseke ye moko apo tozwa ye moko po aloba ye moko po aloba ngai nayebi wana te voilà mpona tikali mpe komona ye tosukisaka biso bato tozokende na fiete et pas olusasika yembe il faut ça c'est un artiste et je crois qu'il faut tout le moyen que tombe la combo kokodioko kozongisa public amona ye tout le moyen abetela a presser la fiette amona kokodioko le tour de kokodioko en tout cas merci vraiment mingi vraiment ki bolemba biso te nimela contact na piste déjà ngo les boss Jacques Sabonuka en tout cas merci kolemba te parce que azo la ka to sala actionnaire to yoko que début so pour les loko ngo mona ndenge les boss Jacques Sabonuka avec fondation Umoja zami kolonde yango wana vraiment que ah voilà au monde tala ya diplôme yei ça ba pesi ya diplôme to remercier bandeko biso to kanisa makanisa ya kokodioko to kanisa kokodioko shimat tala moni kokodioko azonga o diplôme na yo ha yanga ibako na moni vraiment ba peso mikolo mais aujourd'hui reconnaître que papa chéri a aidé au mon muke na lobaki yango na boité papa chéri aza mutu na ngai atindela nga moi eloko epa ya Roger Ngandu mikolo yo il faut côté mais mikolo yo en tout cas na jute po numéro na za nango na za ko benga za ko sonner mais il faut répondre passe message ni pesa mena a otala yo c'est net moment o yebisa nini papa chéri jibe bien na moto pamba otala yo papa chéri ngai na za na besoin yake. D'ailleurs, na rejoint ba ordonnance na ngai na repese pa ya Roger Ngandu de rememela ye po ayebake ya solo kokodioko sa kobela ye moko Roger Ngandu asomela ngabakisi okoyebisa nini na jibe mpiana na koyebisa ye ke abosala ngai te ngai aza mutu na ye nga pe na kolemba ye te mais bakisi sili bakisi na le sili te akendaka rendez-vous akenda rendez-vous na campus nana bakatikisi te mais na ndenge azwilaka kisi sikoyo eza sava
Ok, merci Tchako. Non, toke la fiette pas on se kaimbe. Toluka kokodi wa CP a presser na fiette. Toke ndeka mbala pas honorable. Voilà. Merci. Bana poto zomona. Ozomona passe la mona katala zomata moto. Et si vous souhaitez ngate vraiment koko mata to kende so na boni. Bana poto ko sa ta cotisation tala. Comment c'est quoi la kena nini? Na kokodi ko tokei na fiette kuluka kokodi ko tala na moto sandra bumba. Esa bino na story na no bana poto. Oni ngame tala kala moto baka. Muna na moto. Ko sa janga vivre vraiment. Mutu ka sérieux. Ko na mutu uti ndela ngai. Voilà, je pense que vous avez suivi et vous avez compris que Tchaka Congo a déterminé. Bon, mon indengaye et Zaki Bena chaud pour notre Komawana. Après avoir que les cabanzele belé tout ça qui donc Kalingaki Pena Boyo Kayemongo Kokodio Kaloba, fiston ça écoute à Salaki Netikak. Bon, moni Nenge Kokodio Sieti. Asieti omunde nga lobi pona papa chéri boyo ki ndenga lobi pona sai boyo ki ndenga lobi pona ndonso tchaka Congo na bi ke vena biso Dominique qui le ça pour ça musakata vraiment dans Londres à comprendre makambo ndenge ezalaki et puis bo comprendre pe na façon nini oyo ndongo biso kokodio ka lobi donc topesemo ba faute moi mingité allez-y comprendre la suite à la prochaine fois merci bye bye c'est Cédric c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et Zaline Kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.